Maniqué. Maniqué. Yozo quand ça pena que ozana. Est-ce que tu as les épaules, y a quoi assumer tout ce que tu racontes sur les nets? Oh, quoi assumer? Oh, quoi assumer ma répercussion à tout ce que tu racontes? Non, mais tu peux dire, dengo tika rolobate wana. Moi la masina, akola la masina, moi la kisenso, fi wana ya salite wana, fi wana a botakate wana, fi wana ya stérile. Je te l'accorde. Qui ne sait pas que non, Koffi Olomide a bala Cindy Leker officiellement? Qui ne sait pas? Qui ne sait pas que Koffi Olomide a fandagana Cindy Leker ndako moko? Qui ne sait pas? Peut-être qu'il va renouveler de ça parce que est-ce que douleur est ça que mona moko boye abimi na pasi abimi boya ye ko boto la libala non boto le libala motuti eza chance na ye eza chance na ye eza chance na ye parce que maniki alinga olobela mingi makambo basi maniki alinga critiquer basi tout maniki akopesa basi conseil maniki olobela basi nini qu'il faut me la bomber. Il faut se droguer. Il faut me la masangebele. Manikia kopesa conseil nini. Babia oyo manikia bete la katolo. Babia koti mabele. Manikia zali susu na yete. Avant babia kota mabele. Manikia botina mobali mususu. Cela veut dire que l'histoire ya Babia na carrière ya Maniké qui est effacée parce que Babia tikala ki lokola papa ya mwana. Ça la émission à souka. Je crois mwana moi sona e belé ya batu ba telemelaka ya azonga lisusuté atambola na maman lia. C'est pour cela batu bazolo ba ki makambu Maniké azosala ali azana simana ye. Est-ce qu'ali ya kolanda Maniké tina tribunal? Est-ce qu'ali ya kolanda Maniké tina parquet? Parce que Cindy a giré, alobi a cause les lima ya Maniké tina suka. Tina suka. Alobi a cause les lima Maniké. Olandiango a cause les lima ya Maniké tina suka vina ye. Ce qui est na no disparaître te a kotika Maniké te. Mais quand tu dis qu'il fallait à la langa, on a répété pour ton information, il fallait à la langa. Il fallait à la langa. Puis érotique à la roussala yamote, érotique à la roussala mate. Keba na yo mwasio, keba na yo. Ozo non affaire nangate. Tu me connais pas na ebioti. Omoni muto na ye muto a otindaka yo apesa yo bambongo a otindaka yo osala ozo salo ya ofinga nga po ya o ridiculiser nga. Faites attention à vous. Faites attention. Moi si zana makasi zana ba epoli ya komema tout ce que tu es en train de sortir ben santé tout ozo bimisa sur nga. Zana makasi. Moi lokola respect zal souste pour personne, vous n'avez plus aucun respect pour personne. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Moi, je suis devenu ton ombre. Comme appelle Elilingi na yo Maniké. Pour poursuivre yo toute ma vie. Pour poursuivre yo yebaka yango. Si tu es une femme, tu as tout ce que j'ai moi. Comme femme, sors. Arrête de te cacher, sors. Fidèle abonné de JK TV News, bienvenue à l'émission de Micro des Stars présentée par moi-même Rachel Mandé. La personne beauté na baboui na biso nyonso ya JK TV nyonso balanda biso partout à travers le monde boza tellement ébélé topé ça nani totika nani. Aujourd'hui na émission na biso ya Micro des Stars, je suis passé na JK de la presse. Oh bon message na déjà bon mona kai déjà na chaîne na biso to komeka pe ko seulement muketo la to la muki li solo des dossiers Maniké na Cindy Leker. Maniké fingi Cindy Leker
ebele Cindy Leker banda ko répondre tel lelo Cindy Leker à la muki ka boya sokola ta ko sokola te à la muki mamango ko répondre manike avec dada taifa to mekana muke ko solo la pona likambango na pesi mbote na ba griffe tout ba onyo so balanda biso partout à travers le monde boza tellement ebele so na bina banotanga moko na okokate na pesi mbote na ba étoile na biso nyonso ya JK TV bo rester toujours branché na pesi mbote na Fabrice Mande o eza toujours wana pona biso soko za na engagement ko kotsanga na invité na ngam ko lelo bonjour dada taifa. Bonjour Rachou, bonjour Naba Étoile ya JK Télévision, bonjour Naba Griffe tout ya monde entier, bonjour Naba Soda, ba Mampinga ya Tigre, Molodoy, bao baloba so tozo benga totala inosbi totala na simane ana ba Griffe manzaka komekate wana nazotala mwana mboka minos nazotala molobeli njori nazotala molobeli kingakati nazotala FBI kitoko à partir ya Belgique nazotala dada dasmine wana nakobenga ye nani nakobenga ye machine madakadaka ye madame ayebitu esika biso tozwara te ya zwara bien rien à dire merci na yo merci lisusu na ba o bazaka toujours fidèle na biso pe balingaka biso malgré ba défaut na biso. JK de la presse si c'est maniqué na Cindy Leker oyo kangondeni nazana pasi pe nazana maya misu na je crois na saliwe na dia GB Place Aza to sala émission moko tango makambo moko ebimaka il y avait une femme qui avait insulté Cindy Leker au point que tango ta l'émission wana sokoza mwana mwasi okokoka te chose eza grave eza que mwasi akomi ennemi ya mwasi moninga na ye mwasi akomi kozwa barankine ya gauche amemi yango na droite akomi si ya ye moko. Je me pose la question de savoir quelle relation est-il entre Maniké et Cindy Leker? C'est ce que moi je me pose la question de savoir. Relation inezali entre Maniké et Cindy Leker. Cindy Leker, Maniké aza nindeko ya kofi olomide. Maniké aza ni séria Cindy Leker. Maniké aza ni séria Alia. Bien sûr, toyebi ke nata otoza batu ba utilizaka bango. Il suffit kaka mutu moko a utiliser yo po sali image ya mutu moko boye messe à trop avec Maniké. C'est que maman Ali a utilisé Maniké pour qu'elle va attaquer. C'est ce qui se passe dans Ndenga CC. Parce que trop c'est trop. Maniké a dépassé ma limite. Maniké a commis un point moko boye impossible pour ne pas au marché bamo. Nalobara mingi tala biso to na ba passer na biso. Un jour ma fille m'a dit que non, hey maman, on a vu ta photo, tu étais mince. En tout cas, tu étais mauvaise. J'ai dit, c'est mon passé. Même, bazui 6 fois, moi, na Joseph Kabila. 6 fois, oya muke, bazui à l'époque. Abotami na mbongo. Moi, na kolami na mbongo. Bazui, par exemple, 6 fois, il y a 2006. Bazui 6 fois, il y a 2023. Bazala ndenye mon côté. Différence, c'est qu'on a toujours. Ozolanda, différence c'est kozala parce que mutu tango azokola mas na ye pourquoi pas kozua mutu oyo nzamba lever pourquoi lelo tokomi kozua passer ya mutu tokomi si yango faiblesse il faut battre le quoi ba Cindy bazala témoignage ya bato ebele il faut battre le quoi ba Cindy bazala témoignage ya récit ya bato ebele combien de filles ba se mettant na monde a oyemba balonga te le quoi Cindy. Combien de filles se mettent dans le monde parce que Cindy a une fille, Cindy toza ba prêt pour ne pas dévoiler ba âge na biso parce que Cindy dit ça fait déjà année passée fêter que ndenge to continue en 2023 boy Cindy a fêté 38 ans. Aza ko faire partie na ba maman. Aza ko faire partie na ba maman. Pourquoi tout le temps ko la kisake musapi maman wana? Est-ce que makam to sala en internet to yeba ka ba conséquences nango ka mwana wana ka koleli na masina ka koleli na kisensu ça n'a rien à voir avec toi et puis maintenant la mwana wana ye wana akomo fanda na ma campagne ye wana zo rouler na bakari ya ba $100,000 ye wana za vivre vie as un témoignage et vous témoignez que non vous avez grandi avec vie meilleure avec des parents qui avaient de moyens bozan na référence na bandai mais jusqu'aujourd'hui vous n'avez pas réussi la vie. Vous êtes toujours chez vos parents. Et Moutuloko a Maniké. Quel exemple Maniké a copé sa génération?
exemple exact. Ce qui manique les lois télémi les bosso. Il y a communauté to liboso ya basi moko boye. Manique lingate ya basi à côté ya basi. Qui est prince oh yé moko za ko détruire vie na yé. Manique moko détruire vie à moi na yé. Mais moi oui, manique so détruire vie à moi na yé. Oh détruire on ani. À se mettre barankini partout, à se mettre des problèmes partout, ramasser des problèmes partout. Donc ça c'est créer baba kambo oyonga moko en tant qu'une femme. Nalandi vidéo, je crois ba coacher la biso vidéo ya Cindy Leker. Depuis que naïeba mona moi suana c'est depuis 2012 hein. Si je me trompe pas 2012 2011. Depuis naïeba mona moi suana ma finga nyoso wa finga kaye c'est la première fois oyoka. Cindy je dis bien c'est la première fois de toute ma vie depuis naïeba Cindy Leker. À part que les cannabis émission. En plus koko ta réseaux sociaux et ça kana fin 2022. C'est quoi elo ni nango pousser pour répondre manique. Manique ake musika pour dire que notre landumba ya pamba oyo fali pupa alala yo. Oh. Est-ce que manique na yamba yo déjà plusieurs fois. Avant na yamba yo manique je te paye. Au foot un bon ndo yambi. Oui, c'est reconnu de tout le monde. Hey. Au foot à $15, au foot à $20. Au foot paye-moi $10 au yambai. Oui. Hey. Manique sala. Ba émission nyonso ale kaka. Ezana ba chaîne op manique signer na bango contrat. Contrat wana paye ezaba contrat ba $60, ba contrat ba $50, ba contrat ba $100. Ezana contrat o manique ko lo ba ki toucher ka contrat ya $200. Oh ya finga kabato tuka kaba via batu butu pe moi. Yana contrat manique ko lo ba tekenga. Mais cela ne donne pas le droit que na télémana finga manique non. Peut-être tant que ça une émission fouti mbongwana et permettre à les sabanana. Mais est-ce qu'on a pas une émission? Quelle est cette femme là qui peut se permettre? Il y a côté les ma finga moi c'est mon ingana. Quel genre de femme? Quel genre de femme? Et je me pose tout le temps Nazala na raison. Nazala na raison. Vous en avez raison Niji. Nazala na raison. Raisonne. Nazala na raison. Makambo ya Peniel et Telema Awa et Pela Moto, tout le monde était contre Mike Kalambaye. Mike Kalambaye était par terre. Parmi les gens qui étaient restés fidèles à Mike Kalambaye, j'étais jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous tous, nous avons suivi témoignage à Peniel. Que Peniel azala qui n'a problème à Moutou. Tout ce que Batou Babanda Kolobe zala qui m'a songé. Tolandi témoignage na ye moko. Une affaire il y a 45 minutes. Après ce témoignage na ye, azaki n'a problème à Moutou, abanda komela baki cité ya ngonde sala yebo. Cela veut dire que tout ce que la fille faisait, tout ce que la fille faisait sur la vie de Mike Kalambaye, c'était du faux. C'était ton dimi na ba témoignage au Batou Babanda Koloba. Na ba tu peux pas niquer pas kota qui na. Je n'ai jamais kokota na mulongo ya muto ana raison te. Tokota quand même na profondeur ya lisolo ya Cindy Leker na Ali na Koffi Olomide. Bato belé bazolo bakeza Ali ndaza sima ya Maniki parce que trop c'est trop. C'est déjà fini depuis longtemps Koffi Olomide avec Ali. C'est déjà fini. Mais peut-être Ali a foutu à Maniki pour que baba de la souba dossier wana ya Koffi. Bako bandela dossier ndengeni ni soki c'est fini, c'est fini. Bako bandela dossier ndengeni. Et ça chance naie. Combien de bana basi baleke pa Koffi Olomide ba réussir Koffi Olomide te. Ti lelo ba pesa ka ba témoignage. Combien de bana basi baleke pa ba musicien minene ba msu ba kenda ko simba na ba kisi. Lelo sandali na ba beauté abela liboma pona kisi simbela jibe. Afanda na ndako jibe. Afanda te. Combien c'est que Koffi Olomide alingaka Cindy Leker. Et puis Koffi Olomide a déjà respecté bana basité mais ce côté honneur Koffi Olomide a pesa ka Cindy Leker a pesa ngona mutunyo soté si combo ya honorable Cindy Leker et bimi ce n'est pas au hasard c'est là où il y a l'amour ça se voit on n'a pas besoin de dire que non comme ça est-ce que les solo ya bomana est-ce que les solo anda kwa bato ezotinda biso et pesa biso audacité ya côté les mako koma na point est-ce que manique tala n'assistant à procès à ba chroniqueur rebelle. N'assistant à procès. D'abord on va demander Maniki à sa journaliste. Azam pas. Ce qui va télémi liboso, Azam Panzi Tangote, Maniki à sa journaliste, à chroniqueur.
Abima na ekaboye po bana ofinga babenga kaika na actualité manike abima na matanga ya mobali na ndenge famille na matanga ya babia ndenge famille ya bia babwaka elibanda baboya ko reconnaître parce que babia kufa baza na manike te manike sko aleka na internet azo se supprimer kitoko bato poto balinga biloko bongo depuis wana asekangama na caméra tilelo manike za contester parce que devant l'état dossier ya mafinga ya internet basenga carte ozo permettre ozo pesa autorisation ya yoloba de eloko ya liboso l'état senga keza la carte monde tozana yo boy soki balingi ba kizenga par rapport à ba émission na salaka ezaka eloko ya liboso tchana no carte na yo osala na chaîne ni cha carte na yo et puis carte wana eza identifié en tant que nani ozo sala na chaîne ya nani kasi peut-être ça c'est ba carte pour par a les cas partout ba chaîne belé ba ya ça sa carte en tant que qui manike le kaka na kombo ya analyste afinga kabatu ba bêtise te d'abord omi misinga mbumi balé lelo soto ke lobi ke no fali poupa to moi si a fali poupa akangisa qu'est-ce que tu vas dire parce que quand tu dis que no tala muka mwana yo fali la et loko bimise Cindy Leker aloba bolandi yango na vidéo suko bato babi Cindy Leker zaki na posa oloba tesko muta tindi po ya koloba izaki ko fole mdeye mo muta PC permission na po ya koloba ya ko ko fole midenda PC permission merci beaucoup soka za na sima na ye eza bien parce que ko fi fala ki azala ne na sima depuis babanda ko finga Cindy babandi elelo te to mona ba photo Cindy ngaka la te po balobaka ke to mona raki lelo ya lelo na bato ya lelo photo bandola kisape ki kala na biso parce que kala na biso de témoignage na biso ya lelo ki kala na biso de ko lakisa ke nzamba zala na ba vie na biso ki kala na biso de ko lakisa ke non à part do vie na biso vie ya mutu ana témoignage ya ko témoigner na ki kala na biso do to lakisa ka kisika na biso te to lakisa ka ki kala na biso nde pesa ka biso courage nde pesa makasi nde za ka témoignage ya bato bazangi lelo lobi bazwa tola kisaka kikala na biso toza ka na système ya robomba te manike à côté le ma devant Cindy Leker atelema tasa pe moi si le moi la Cindy Leker non trop c'est trop pourquoi tu ko permettre moi si atelema akanga mana kingwe pa ya mwana moi si loko le loko moko boy na skota mutu loko Cindy yango e pasuki mokili mobimbe pasuki Cindy alobaka te Cindy sala ke loko te baba alobi et puis alobi na tongo ne loko ya koloba ke non sitala mutu ko fali alala ye fali nini manike nani Cindy Leker akoti na orchestre ya fali azaka susu pa ya Koffi Olomide sute alali wapi babimi na fali wapi basali makamu na bango wapi donc il y a des trucs oyo et permettre bato balobaka te ya lokolo zo oloba na motuki wandoki oyebi devant l'état mo sorcellerie l'état ayeba ngo te en vrai terme soka ke ko alingi kokende nango na profondeur babenga ngo malade selon l'état. Maintenant quand on va te dire que nous démontrer la sorcellerie, est-ce que tu vas démontrer ça? Non, on va kangabi directement babengi yango déformation directement. Mais quand tu dis que notre la moto fallait alala, donc c'est trop dur. Donc tu étais là, tu as des preuves. Si tu n'as pas de preuves, on a moto bêté là que le solo moto on a zasir paye biango. Il faut assumer des trucs qui conduisent. Je suis désolé et je suis vraiment, je ne sais pas. Donc je suis à 100%, je dis bien Jika. Je suis à 100% derrière Cindy Leker. Je dis bien à 100%. Et puis, tant qu'on a dit que soutenir Moutou, na soutenir Moutou, y a ndamboté. Moi, naza descendante ya Kimpa Vita. Descendante Kimpa Vita. Oui, ya Kimpa Vita, femme forte. Moi, si Oyo a tilisa tembe ya mundele. Femme na femme africaine. Cela veut dire que ceux qui n'ont dit que soutenir Moutou, Moutou a raison. Donc Cindy Leker n'a rien fait. Ezaka bato mutema mabe. Bato bakanisa ke bazwa. Eza mutu moko répondanga ke yoko koko swana na mutu ana mbongo tuna bato bayebisa yo loi ya ba riche. Loi ya ba riche existe raté. Parce que oza pauvre lelo lobi a cause la riche.
prévenez que Cindy Leker est riche aujourd'hui. Azala pauvre comme riche. Zamba sali bilemo. Et puis ma photo wana balakisaka, eza ba photo ya bo mwana makasi. Ata soki Cindy Leker aleka na nzela ya Koffi Olomide te. Cindy Leker na minute ya linga zala nelongo balakisaka te. Cindy Leker alinga lakisa nelongo. Rachel, so bazu image na yo ya 15 ans, 15 ans, 14 ans. Ya. Peu importe place où ça, on nous a quand image wana te. Développement moko boya ki jeune fille ngela tanzoto na yo. Cela veut dire confiance dans la vie ya Cindy azala te. Cindy alinga azala na image obola kisaka te. Image wana eza témoignage. Cindy aza parmi basio ba kosalisa ba conférence. Cindy aza exemple ya jeunesse. D'abord alata mabete. C'est une femme qui se respecte. Azakana ba bêtise te. Ana place na ye na tribune ya basi. Ya oyebisa basi que non, prenez courage, respectez-vous, habillez-vous bien, même si on l'attaque, il ne faut pas porter mal. Qui a déjà vu Nzoto ya Cindy exposé? Personne. Personne. Ata lati, akolata normal, mais pas comme star. Pour terminer, Maniké, tu as bêtisé. Alors aujourd'hui, tu vas subir conséquences. Ndenge Cindy a décidé qu'on ait la justice. Bravo Cindy. Parmi les gens qui sont derrière toi, moi Jika, Dada Wataïfa, je suis parmi jusqu'à la fin. Et puis tant qu'on a soutenu la moto, na zoaka récompense à motote. J'étais derrière Mike Kalambay jusqu'aujourd'hui na tikalo mona Mike Kalambay. Je suis derrière toi. On est là. On est là. Maniké, tu as bêtisé. Ce qu'on a moi Samaeli, tu dois venir. Comme il y a sur internet, tu dois te demander pardon. Koffi Ozako s'en charger chaque jour. À ça et l'autre côté. Et Zakaka, pour boya li a commis côté Cindy Leker, je suis désolé. Donc moi ça c'est une valerté, moi ça zanatinate Maniké a finga rebo. A rappeler rebo aux asoni pour na basse Afrique pour basente. Yo Maniké babala yo wapi. Mais yo Maniké babala yo wapi. Ah, laisse tomber. Maniké babala yo. Maniké babala yo. Bana tout au botina Saint-Âge. Mais rebo boti mwana porté combo ya famille Balume. Princesse en plus. Elle est honorée. Oui, voilà, fidèle abonné de JKTV News de National qui est abonné qui est nazanga murote nazana dada taifa yeso kazana mikro loba kapeza makasi JK de la presse. Ote di koloba ah Maniké il faut azonga. Ce que so kazonga asengi pardon bien pour kozala derrière pour vous soutenir yetoni. Ngana ko jamais na ko soutenir. Na lobi bien ata nazala na abonné moko. Ata zana mutu moko na lobi bien na ko soutenir Maniké jamais. Likolo nango nazana bato balanda nga prévaner yo moko tala combien de caméramen yaka ko sala émission nanga. Vous comprenez? Donc cela veut dire partout dans le Canada, tika la soutenir Maniké jamais. Na regretta na soutenir Maniké pas à tout. Ça veut dire que na tika la soutenir Maniké jamais parce que Maniké a toujours ennemi à moi Simoninga naïe. Na yebité le ronini basi basala. Ce que zonga sengi pardon parce que et talingaïté ce que zonga sengi pardon et kotala siko Cindy Leker. Pour na kosuki ça et kotala Cindy Leker pour na nga et talingaïté Maniké c'est une mauvaise femme aza maman mabe aza mwasi mabe amutema mabe Maniké aza un exemple mon côté akola que ça jamais na société peut-être yé bien Maniké aza un exemple mon côté akola que ça na société Maniké amutema mabe na bombe drogue agene nde o exemple Maniké akotelema ninga chaka mikona na mili agene tezo la soki na sisi bafuta ngambongo yango nde Maniké akotelema na société non Maniké anelo akotelema na société au contraire Maniké aza intelligente là tokoni yango te mais intelligente na yowana soko alengo na bozoba à cause la parmi basio bako banda ko sensibiliser basi internet ke bolongo na bozoba bosala bo yemo kwa ko ya internet alobi makabu moko kitoko komona penza babi ah Maniké za kamaele mais après vous retrouver toujours na bozoba après beaucoup monde toujours na makambo mabe après beaucoup monde toujours derrière ko finga batu ba n'importe quoi ko rappeler batu ke ba pauvre est-ce que pauvreté ezaka synonyme injure na yemi ndeko moko banda kofinga bato ba pauvre bato ba telemele na bato mbongo a changer maloba kofinga muto aza pauvre za synonymité surtout ceux qui muto wana a réussir na vie oyebite histoire a vie les andengeni muto afinga ka muto aza pauvre aza faible aza masutukela aza mawelisa a muto azanga
rien à dire. Marniké, il faut répondre na ba acte na ye. Ce qui le sindi le kera lobi trop c'est trop. O ngana koloba yango na toko ya actualité de bandits. O ya koya alobi mabe pour na sindi le kera on viendra. Oui, on viendra. On est là. Moi, dès le début depuis banda moi j'ai soutenu toujours sindi le kera. Na ko sala ngo toujours. Na minute on de Maniké a touché. Maniké za ko bomba na oki tendenge sindi le kera lobi soko za moi sibima. Akobima ti. Abima total. Bao bazo soute oza Kinshasa. Akobima parce que yé pas na bao bazo total oza Kinshasa abima total. Parce que Maniké pas zo sala oyo bazo tinda ye. Ati kasi o bazo tinde bazali bandati. Ba bengisa ye abanda ko fingele na poto. Ba bengisa abanda ko fingele na poto. Awate. Soki na poto c'est normal leleka kitoko makasi. Mais soki awa esimba te. Siko yenda tambola zo luka po bana ngebali. Siko soki akotinda kwa osande. Po batu loko ba sindi wana ba kotia batu partout ba okanga Maniké. Déjà ndenge sindi a publié a lobby en internet c'est que à sa côté c'est déjà plainte. C'est que dossier c'est normal, rien à dire. Merci beaucoup. Mawana Maniké mawa, merci beaucoup fidèle abonné. Nazaki ngamo côté, nazaki najika de la presse automika qui peut causer que pour l'actualité o ya Maniké finga qui sindi le cœur, mutalo barana été Maniké finga qui est avec Dada Taifa Oyo a télémi pour la soutenir c'est le cas parce que azam moi si assez respectaka na makamuna tout à sala kamina Maniké azo finga Dada Taifa to comme da presque na suka mot de la fait pour na baboy na biso ba onyo so bi ba kolanda yo lelo mingi nazo se déresser na basi pourquoi ko komisa moi si moninga na yo nemi quel que soit au moins ça sali est-ce que ndete lobi bo to fingi Maniké to fingiete to zongi si Maniké toujours na nzela to zongisi Maniké toujours na zela to fingi Maniké te Maniké azamwasi sindi le kera azamwasi ngana azamwasi pourquoi lelo mwasi akomisi muninga na ye mwasi ennemi à cause ya mbongo et sala kinga pasi komona basi mibale bazo suana bazaki ba camarade ba bimisi ba secret n'internet toujours la femme jour nini mibale ba osalango et le jour te eza pasi pe mawa ba bonné à Jika ça fait très mal. Je crois que ça m'a belé à poto, baza contre makambo Maniké azosala. Merci beaucoup la grande dame. Merci beaucoup na tous les mamans et bao bazaka toujours si Jika. Merci Kalate et monsieur Ekozala na disposition na bino. Merci beaucoup na yope merci. Merci pour na ta au disposition qui peut t'embarquer na autorité autozaki na merci aussi na ba abonné biso tout bon continuer sur s'abonner ko liker on a s'abonner te chat cloche à notification pour ne pas manquer aucun de nos vidéos merci aussi na tonton on y sait depuis quelque part merci pour na ba commentaire na et ça nga bien makasi merci aussi na Aris Atoms et seul rendez-vous à ne pas manquer le 14 février kit de pain. Vous allez toujours encourager, vous soutenir parce que azana bomba moi idée moko ya kitoko makasi. Ceux qui ont besoin de te bye bye à la prochaine.